Bonjour, 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 peuple congolais. Mbote, mbote, ma compatriote. Peuple Congo, l'air est grave, l'air est grave. Yamboto kota na message ya mokolo mwa lelo. Kambo ya l'homme puissant. Tchela biso na nou vidéo. Il doit y avoir un esprit de veille patriotique. Certains d'entre vous, vous ne suivez pas les informations, vous ne savez même pas qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Vous devez savoir que ce matin, je crois bien depuis ce matin, je l'ai suivi, notre ministre porte-parole du gouvernement a dit que le Rwanda est derrière le M23 et nous attaque. Nous n'avons rien contre le peuple rwandais. Nous n'avons rien contre le peuple rwandais. C'est un peuple comme nous, mais nous sommes contre les systèmes que leurs dirigeants imposent contre notre pays. Le conflit à l'est du Congo, c'est le conflit où il y a eu plus de morts dans le monde depuis l'histoire du monde. Nous avons aujourd'hui près de 10 millions de personnes qui sont mortes. C'est comme si 3 pays d'Afrique étaient éliminés totalement, toute la population était éliminée. Prenez le Congo-Brazza, prenez le Gabon, prenez la Gambie, prenez peut-être le Guinée-Bissau ou Guinée-Conakry. C'est comme si tous ces pays, vous venez un jour, vous trouvez que les gens n'existaient plus. C'est ce qui nous arrive depuis 1997. Et nous ne comprenons rien du tout. On nous a dit encore ce matin, les rebelles, on ne les appelle plus des rebelles, parce que la rébellion, c'est la création des autres. Et quand on n'est pas d'accord à un système, on peut se rebeller, mais quand il y a un autre pays qui vous attaque derrière une forme de rébellion, ça devient une agression contre votre pays. Frères et sœurs, peut-être pour vous, ça n'a pas d'importance, mais vous devez savoir que vous n'avez qu'un seul pays, vous n'avez pas 2 pays. Ça, c'est le pays que Dieu vous a donné, le pays de vos ancêtres. Tu peux être naturalisé belge, français, anglais, américain, peu importe, mais ici, c'est là où il y a ton cordon, c'est là où Dieu vous a donné comme héritage. Ça doit vous déranger si votre pays est attaqué et s'il y a des gens qui sont en train de mourir. Ce que vous ne savez pas, il y a un grand complot contre notre pays. Je ne m'occupe pas de la politique, je ne soutiens pas un parti politique, ni un leader politique, mais je suis un nationaliste qui parle de son pays. Il y a un complot qui ne dit pas son nom contre notre pays. Et il faut suivre des informations pour comprendre ce qui nous arrive. Vous devez savoir que depuis un moment, l'Angleterre est en train de pratiquement, je crois, voter une loi. Tous les réfugiés, les gens qui demanderont asile en Angleterre, seront dirigés au Rwanda. Ça veut dire vous partez en Angleterre, vous demandez l'asile, on vous renvoie au Rwanda. Et quand vous allez partir au Rwanda, ils vont prendre que des hommes, pas des femmes, pas des enfants. Mais entre les deux parties, quels sont les gens à protéger entre les femmes et les enfants et les hommes? Pourquoi Rwanda doit seulement accepter des hommes? Tous les réfugiés, où que tu viens de Pakistan, tu viens de je ne sais pas moi d'où, tu demandes l'asile en Angleterre, on te renvoie vivre au Rwanda. Et l'Angleterre va payer là-bas l'hôpital, ta vie, tout ça, mais tu vis là-bas au Rwanda que des hommes. Alors que le Rwanda est en train de chercher depuis longtemps à revoir la frontière du Congo ou au niveau de la frontière internationale parce qu'il estime que leur pays est petit et il n'y a pas assez d'espace. Comment un pays qui n'a pas assez d'espace, on va prendre des gens qui vont demander l'asile pour aller vivre là-bas. Donc quand ces gens iront habiter au Rwanda, tous ces réfugiés-là, à un moment le Rwanda sera rempli. On nous forcera qu'on leur trouve de l'espace chez nous. C'est ainsi que nous serons infiltrés et notre pays, une partie du moins de notre pays, risque de partir. Et tout cela, vous qui êtes ici des jeunes, vous ne venez que prier sans pour autant comprendre qu'il faut se réveiller pour votre pays. Vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays. Et vos discours, il faut vendre ces pays. Frère, faites très attention. Vous êtes assis sur l'or. Nous sommes au paradis terrestre. Il suffit seulement qu'on puisse avoir une bonne organisation. Je vous assure que dans ces pays, le lait et le miel couleront. Vous devez vous réveiller. Réveille-toi. Tu vis sur une terre bénie de Dieu. Donc à un moment, il faut comprendre ce qui va arriver à l'Est. Quelle est cette histoire? Depuis presque 20 ans, plus de 20 ans même, on ne trouve pas la solution. Peut-être toi tu es du centre, tu n'as pas de parents de l'autre côté. Vous avez entendu les rapports du docteur Denis Mukwege. Filles de 5 ans sont violées. Nos vieilles mamans de 90
soi-disant sont violés. Est-ce que vous pouvez supporter de telles choses? Vous passez le temps seulement à prier, Dieu va agir. Dieu agira à travers nous. Il est temps que nous prenions conscience de notre pays. Je ne fais pas de la politique, mais je suis en train de vous réveiller. Vous n'aurez pas un autre endroit où vous aurez la paix comme chez vous. Il y a un adage qui dit on est mieux que chez soi. Et c'est ici votre terre, votre héritage que Dieu vous a donné. Nous n'avons pas demandé la richesse à Dieu. Il nous les a donnés pour que nous arrivions à profiter de cela. Les étrangers, nous les aimons bien et ils doivent vivre tranquillement, mais ne pas nous déranger. Donc, ils cherchent à balkaniser notre pays, à détruire notre pays. Quand ils attaquent de ce côté-là, les populations vont fuir et ils vont prendre la place. Moi, je pense que le président de la République, s'il peut écouter cette vidéo, nous devons faire quelque chose pour l'Est du Congo. Et très bientôt, je lance cela de manière officielle. Nous le ferons s'il faut donner un effort de guerre. Même notre église va cotiser. On va demander à toutes les églises même de mettre $1 par fidèle. Nous devons soutenir notre armée et protéger nos territoires. Ah oui. Si les militaires n'ont pas de moyens, nous allons cotiser. Nous allons demander des concerts du monde et des concerts de chrétiens. L'argent que nous aurons, que nous soutenons notre armée. Bien aimé, trop c'est trop. Vous devez comprendre, c'est votre pays. Derrière ces rébellions, ce sont des Congolais qu'on manipule. Et des fois même des pasteurs qu'on met en tête de ces mouvements-là. Pour tuer vos propres frères, pour tuer vos propres sœurs. Pour qu'ils soient violés et abusés. Juste pour un peu d'argent. Vous vendez l'intégrité de votre pays. Mais sachez-le, mes bien-aimés, ce pays est à nous. Dieu nous les a donnés. Aucune organisation internationale ou spirituelle pourra découper ces pays. Frère, la Bible dit les étoiles descendirent, combattir Sisera. Si ils essaient, ils vont voir la spiritualité dans ces pays. Si nos militaires n'arrivent pas, même les étoiles vont combattre ces personnes. Si les étoiles sont descendues pour combattre Sisera, ils verront la spiritualité. Ils verront des choses qui vont arriver. Le pays ne sera pas divisé, ne sera pas aussi pris. Nous devons faire tout pour notre pays. Si le président de la République peut d'abord fermer la frontière, appeler notre ambassadeur, il rentre ici et puis convoquer l'ambassadeur du Rwanda. Parce qu'ils doivent aussi comprendre qu'il y a des hommes qui portent des pantalons au Congo. Trop c'est trop. Un petit pays peut jouer avec un grand pays comme le nôtre. Et depuis presque plus de 20 ans, nous ne faisons que perdre des gens. Jeunes filles, jeunes hommes, Congolais, réveillez-vous. Pays en train de partir, vous dansez encore les no-balls. Pays en train de partir, vous passez le temps à boire. À un moment, vous risquez de ne plus avoir de terre. Il faut savoir que de ces côtés-là, les étrangers sont en train d'acheter. Et ils créent des guerres pour refouler, en fait, chasser les autochtones. Laisser les étrangers prendre la possession de ce coin. Quand ils deviendront un peuple dominant, quand ils achèteront plus de terres, qu'est-ce que vous allez dire? Ça devient leur pays, leur terre. Et sachez-le que le projet de créer la République de Kivu date de longtemps, à cause de sa richesse, à cause du climat, à cause de la beauté de ce coin-là. Les ennemis de notre pays rêvent de bâtir une autre république là-bas. Si c'est Dieu qui nous a donné cette terre, et si Dieu nous a oint pour cette terre, parlons au nom de Jésus-Christ. Les étoiles vont s'élever, vont éliminer des gens de ce côté. Le volcan frappera les étrangers. Il y aura des ouragans, il y aura des tempêtes et des vents. Et ils ne comprendront pas où est-ce que ça vient. Parce que la terre est à nous. Dis après moi, Père Céleste. Cette terre nous appartient. Nous refusons même un mètre carré que notre pays soit cédé aux étrangers. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ. L'intelligence, la sagesse, nos autorités de garder l'intégrité de notre pays. Donne à nos forces armées la force de gagner la bataille au front. Donne aux Congolais une guerre patriotique pour ne pas céder la portion de notre terre. Et c'est là au nom de... Merci encore une fois, Bakongoman. Fais attention. Merci encore une fois, Naba Congolais conscient. Merci encore une fois, Naba compatriote. Ba frère congolais. Tozaka na mboka moko. Oyo eza Congo. Tozaka kana mboka moko oyo eza Congo. Eza na lolenge nyonso yo zozo la Congo. Na se français ou na ka congolais. Ezali bobele Congo. Mais bande konanga. C'est ka eza des choses différentes. Alors, si nous voulons récupérer notre royaume Congo, notre Congo Yaka, où est-ce qui avant indépendance,
ndeko na nga ezosenga yo na nga tosala makambo nazoloba no lelo parce que ndeko na nga tango mindele bayaki bakuta yo na nga ce qui fait ancêtre la biso bazalaki bien parce que mindele bayaki te mbala moko babandi kozwa biso la boumbu non bakutaki biso na lolenge ya evangeli bakutaki biso na boyokani bakutaki biso na discipline politesse bakutaki biso na lokota na biso oyo ebandaki kotambwisa biso moyibi te kobuka lokuta te kosala po bosoni te kolinga mwasi ya moninga te mpe tikino lelo soki okei na bamboka na biso okokuta logique oyo eza na bamboka to bavillage na biso nde bobengaka na lokota ya lifalanse yango te eza na kinshasa mokokuta mpe na kati ya ville province ya kinshasa okokuta mpe eza na logique ya bato mosusu bakovivre kaka na mayele mpe makanisi wana ayibaka te akosaka te asalaka mabe te mpo ezali linie na bango bisika bauteli akota nkanga te alula eloko ya moto te akosenga soki azali nango kasi bakongolais defo na biso eza moko tokolonga te mpo na nini ndeko na nga ezali mpo ngai na yo toali na kati ya bolema ezali mpo ngai na yo tozali kolinga lokuta ezali mpo ngai na yo toboyi bosolo kasi ndeko oseya akoblese yo na bosolo oseya yeyi te po ete apesa yo bomoi na lokuta te tina kozonga epai ya tata nakoloba bobele bosolo baboya ngai likolo ya bosolo kasi balinga nga te mpo na lokuta mpe lobi baboya nga oyebi mingi bayike babebisi bonkondela bango likolo ya lokuta ndeko na ngai nayebi mwasi moko lelo ndenge nakoloba boye mobali ayaki na misolo oyo asi abalaki ye basepeli kasi après 3 jours lelo ndenge nakoyebiso boye divorce kolela mpo na nini atambolaki na lokuta mobali na mikili ya bapaya apesi ye biloko inso azalaki nango bosenga kasi mama atambolaki na lokuta mobali ayei babalani kaka na kati ya lokuta wana kasi na nsima ya mikolo misato lokola nzambe nde lisekwa ye nde misato ndeko na ngai 3e jour papa fungoli miso ayebi bosolo ndeko na ngai totonga bomoi na biso na lokuta te yango boni video wana ya moteya alobi tobundela nde ekolo oseya alobi tobundela nde ekolo oseya aza na posa ya kobundela mosongolo pakala te oseya aza na posa ya moto te oseya aza na posa ekolo ezala malamu mpo epabika malamu mpo epobika malamu ndeko na ngai ebele na mikili ya bapaya ndeko na ngai bakoma kosenga na chateau rouge ya bino tala nde botondi bisengasenga pesanga diero noko abana tantine abana yaya ya bana ndeko na ngai eza vite quoi que vous vivez en Europe bozali baumbu bozali bayike te oyo bazala compte bancaire bozali bayike te oyo bakosala mosala ndeko na ngai bayike bakoma bobele bacoopérant bamabota ekoboma bino pamba ezwi likambo la moto te ezwi etamboli molongo mobimba ezwi ekei merci encore une fois mpo nzambe nalolaki komona na Turquie bandeko na ngai oseya likambo la moto te nzambe nalolaki komonana na Turquie mpo na koyebisa na bato ete te oseya wana aza ya bino ndeko akobenga na ntongo tokozoya kopesa bino témoignage moko mpe ya mosali ya nzambe oyo ayebi ngai te ngai nayebi ete mosika na Turquie kabuya l'homme puissant toche akobenga akoloba alobi te mama oza ya nzambe te ye moko akoloba na bino mpo boyoka nayebi ye te ndeko na ngai me na ye te mpo naloba no na yango nde oyoka me nalobi nzambe akopesa biso force mpo na kolobake te ntango tolingi tolemba mpo lelo nasololaki na ndeko na nga nayebi se nalembi bakongole bakoyoka biso te toboyi na biso mafingu pasi eleki tokende mpe lokwa baninga mosusu natalisaki ndeko Bibi Kapinga nalobi lelo Bibi Kapinga akei mpoto mpo atambolaka mpe
na bato bali na misolo akosunga bango lelo chaîne yango na tika na baboka moto mususu lelo akei mpoto akosala pe makambo mususu boni baninga bakobonga mais biso toko bundela Congo to ali binemi abandeko la biso bako traiter biso de toutes pièces bako rejeter biso tolo baboy balingi bobele to tambola litengu mais baninga muso bako zo mbongo o biso pe to koki pe kozwa na yebisi ndeko langa trop c'est trop na lembi bako proposer nga pe misolo na kende pe na sa lokola bandeko po ete na bikisa bomo inanga pe ya bana nga toko nyoko poli kamleso toko yako beta mbela ala television bo finga kabiso bomo iba biso bomba mite baninga o basana ngambo bosusu bako zo bambongo la bango bakei ako lia bala ba salaire chaque fin du mois bako futer $1000 $500 ce qui likameza na ngambo la bango bako pesa bango bako bela ko senga te mais ça bobela ngambo la biso toko bunya nekolo kasi tala monene mwanzambe tango to sisi ko leka lande ko nanga na bina kai pola sala musala tala message ya nzambe uti la Turquie ndeko langa soko za ya nzambe atolembi za bako pesa yo ndeko langa na ko pesa message ay bisinga te lelo tango na ko sambelo seyo za ya nzambe na lotio ozo kati se bale monene ndeko ko kende la kati bale wana ko kati sa le bale monene me yo ko tambola bobe na Congo na surtout ki na lobela bango te océan za ya nzambe tika la lukala benga c'est que nzambe lobi te océan salembi bakoyo ko benga ye akoyo ko kelepe ko lia kanyaka po amitali ke bato bakoyo ka ete te océan ozali la droit chez moza yanga tika la bema mutu busika la Turquie poso la lakisi kabuya to Bruno Mimbenga okontima te soki na yebisi mamour ko boya soki na yebisa ta Jay to Florence ko boya tika na kende ko sola o mutu oyebi ete la Turquie atalisa ko za la droit chemin ko sazardete bande ko ngai ebele bale kanyaka likolo na bino ba congolais ebele bakei na ngamba banguna likolo na bino mais chaîne na bino ya libération et ko talisa bino solo pe bomoy ba peuple congolais ba boni océan du Congo to sala quelque chose na temps oyo poto zo bosomi bobiso message na ko yebisa o lelo la chaîne na libération bande kolanga Congo libérame quand c'est la 2023 tant que c'est la lobité lelo ndenge na ko yebisa be Congo zo bosomi nango mende kolanga osala pe pola bino nzamba sali ndeko langa ndenge ba infiltrer biso la l'armée nzambe patindi bato ba infiltrer pe l'armée la biso ndenge ba infiltrer biso partout nzambe pas côté so yebana na partout je vous dis ma benyo so basala biso nzamba utiliser kaka même méthode a tiepe bato la partout mende kolanga financement na yo ko libérer Congo lobi ce qui lelo to lobi ambassade à Rwanda existait te ndeko existait te yo konga na litoy e ko existait te dia fungoli tout et loko moko za fermé te mais pour na combat oh, j'ai failli perdre mon terre nanga lobiso to zaki ya nzambe te ndeko langa soko za na molimo nzambe okoyoka message na oyipsoli nous sommes combattus mais jamais battus parce que nous avons tué et tous autres tambola selon Nzambe pour la libération de la République démocratique du Congo pour to zonga lolenge to zalaki ya bonyamate ya kolia kanyaka te ya bomo epe ko siko lekolo la biso pe ko récupérer ba valeur ndeko langa to miser ba moyen ngana yo lobby Congo sikola aujourd'hui c'est la bato bakene visitation l'ambassade à Rwanda bakoti babibi yaya toza l'ambassade à Rwanda la maboko toza l'ambassade à Belgique la maboko toza l'ambassade de France Nations Unies toza na biloko tout na maboko mais il faut maintenant des moyens pour battre wana balongwa voire même les Karega qui est venu président de la République toza na méthode parce qu'on a travaillé sur ça pendant mikolo et on a réussi. Biso peut infiltrer ba. Ndoko nanga lobi to lobo kula to ko kwesa Kigali. To ko tumba place bango bacha ba armement na bango. Ils ne sont pas plus forts que les Congolais. Non plus forts que notre Dieu. Mende ko langa longola bolema. Linga ekolo wayo linga ndeko na yo ndeko. Koza la fante. Ce qu'on s'en approche na yo a BBC ndeko mombali kuto olala kana yo amemi ona poto
Mobali abotisi yo bana ndeko nanga o trahir yo ke ko coucher la mobali mususu. Combien plus fort vous autres que l'insolvable pour trahir votre nation. O bana ko trahir mobali na yo. Amour est sacré ndeko nanga. Mais comment yo ko la fidèle na mutu moko bokanga na malgré le mal? Non, vous êtes hypocrite. Tu es menteur. Tu aimes pas ton prochain. Oza mobali na yo. Ozolinga mwasi na yo te. Oya sali tout po yo mona na ndengo mona ni wana. Mais maintenant yo ko yebisanga ke yo linga fayulu. Yo ko yebisanga ke yo linga muzitu. Non. Fayulu c'est un individu muzitu mais même. Ce sont pas les Congo. Dieu peut permettre le loba à la terre. Alors combat à Congo. Moi président Elia yebisanga eloko moko en face. Alors mais océan. Ce qui la bande ko bundela. Papa Tshisekedi, mais aujourd'hui combat la ngana arrêté en ndenga kufi. Pembeni na yena bande ko sala carrière nanga. Pembeni na yena bande ko sala carrière nanga mon frère, ma sœur congolais. Race de vipères les hypocrites, vous voulez pas aider votre nation? Congo c'est notre patrimoine. Congo c'est notre pays. Congo c'est notre nation de Kolangai. Comment yozolia, comment yozolala, comment yozosalana la kisayon de basali mama wana. Hier soir. Na la kisayon moi si lokola yo. Ya mama bomaye, ma violé ye. Ma kati ya mutu, atomboli makolo likolo bolumbu, agangi, mais hélas. Oh Congo, motema mabena yo euti wapi, race noire, mozama bembo ebo euti wapi. Botala mindele ndeni ba osunga batula bango. Les ballons tombola. Ba opesa bato ba uti. Ba ukrainien. Tala racial na bango. Mais yondeko. On quoi dire sur motema non parce que tu es le diable, l'incarnation du diable. Mboka na yo ezokufa ndeko nanga. Bato bazala champ de bataille. Bazozwa ba risque ndeko nanga. Mais bazosala yo appel à tout moment. Bazosala appel de fonds. Yo zofinga bango ndeko nanga. À quoi est bon? À quoi est bon mon frère? De faire ce que tu es en train de faire. Et demain, au Koufa sans pays. À quoi est bon de vivre chez les siens? On est mieux que chez soi. Bozane sengote na mikila bapaya. Quel Congolais ko yebisanga ke yaza malamu. Peu importe aux à la professeur, peu importe aux à la dimension. Africain ni na ko yebisanga kaza bien na mikila bapaya. Peu importe dimension te. Peu importe bozuna yo. Ozaka kana tendance, tu sens que par rapport à bozo ozalango, ozotalaka par rapport à mundele, azaka supérieur na peu importe les kayemayele, mundele azaka likolo la yo. Ba opesa opportunité moko te ke mundele. Mundela Mabele, Kagame n'est pas roi d'Afrique. Kagame est aussi bloqué et boye. Mais le kwezo zangabiso, coalition, cohabitation sincère de peuple Congo. Nous avons des Africains, mais hélas, biso moko bolingozate, tozo kotanate, tozo linganate, piston, piston. Et là, les Aralakata Moutoka, ce qui s'est détaché, Moutoka Tambola Malamoute. Et Sengeli Biso Bakongo Mani, to Balana, to Kotana, to Zala Malamu, pour te libérer Mboka na Biso. Amour patriotique, amour de la nation, amour Yako Lingande Kono Congolais. Les Congolais conscients, ceux qui Toyokani. 1 euro, 1 euro, 1 dollar, 1 dollar. To sali yango 100 personnes. Mbongo toko zoala toko libérer Congo. Parce que toi na mapinga. Et loko ezanga biso mapinga. Lelo ndenge to oloba boy toza na mapinga. Toza na mapinga. Ndeko nanga toza na mapinga. Eloko ezanga biso mapinga tokolonga te. Mais toza na mapinga. Mapinga nezo tambola na ba Rwanda. Mapinga ne koti na kati ya Kagame.
toko détruire Kagame lelo. Soit tu sangisi $1, $1. Soit tu as 100 personnes, 1000 personnes, tu soutenir ma pinga, tu soutenir ma peuple, ma vaillant héros. Lobby, tu lalisi no ambassade, lobby okuna Kigali, place armement na bango evanda, ndeko nanga, tu panza yango, parce que tu as la bako stratégique. Mes peuples congolais, je suis venu te dire aujourd'hui, message océan de la presse congolaise na Yesu. Yamboto ça l'émission. L'air est grave, mais pour nous les peuples Congo, tous en a victoire. Kaka soki yo ndeko nanga, oyoki o partager mission, pe o saleli. Ba traître ba kozanga kate, parce que l'œuvre sainte, la Sainte Bible, l'œuvre de Dieu est à l'Issibiso. Voire même na Katia Bonzambe, il y a toujours des traîtres. Mais ngai na yo, oyo toyoki, oyo to sosoli, soko za mutako sambela sambela, Bonzambe a révélé yo. Ndeko nanga, tout ça là quelque chose. Avant l'heure, c'est l'heure. Hein? L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Cela veut dire que calculer le moto la mayenne. Place nos olinga. Ocha Congo. Soko Ocha Congo la première position. Oyebi ke mabele à Congo. Dès qu'on peut s'enga milona. Oyo bana nga bako se retrouver. Oyo libota langa ko se retrouver. Mabele mai ya Congo. Et qu'on peut s'enga imbisi. Oyo bana nga bako se retrouver. O nga na ko se retrouver. O ba peuple langa bako se retrouver. Mabele ya Congo et kopesa nga richesse oyo libota langue se retrouver ngala se retrouver pe bato ya Congo ba se retrouver ndeko langa c'est le moment yo oyo za na posa olobi na za na ba ambition politique na za na posa lobi pe la diriger Congo na za na posa lobi na postuler la ko za la président de la République ya République démocratique du Congo c'est le moment pour soutenir Congo la politique donc oyo la biso ba discours te. Oui, la langage flatteuse. Parce qu'aujourd'hui, tu as la politique, tu as les corbeaux et les renards. Non, 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 non. Ma carnet de charge, la bonbon dans ma poche. C'est aujourd'hui nous voulons libérer notre pays. Tu as le système, les corbeaux et les renards. Récitation là, tout le monde le sait. Tu as la fromage. Mais où est la goleb, ça ma cambote. Pour te repasser au fromage, tu as la route. Tu as une méthode de batalo kuta. Yo, on a la souci, l'homme, on a la députée. C'est le moment de soutenir le combat. C'est le moment. Nous avons des journalistes traîtres, mes frères et sœurs congolais. C'est toi infirmier ou à ma tête. Ou à comme muta aner. Ou à zolo comme problème pour leur bomba balinga moussous. Mais Dieu est juste, la sentence est sans reproche, le jugement là. Peuple congolais. Nzombe Azanabino. Afungola bino mitema po ete yende kolo ya solution. Apesa bino emoni c'est le bon na mboka la bino la lisu ya molimo. Boni esili kosikolama. Kasetika ina nzoto po ete tokele kosala mosala. Ndeko langa tozanga ki l'armée. Lelo ndenge ndazo yebiso boy. Tozana armée. Lelo tozana armée. C'est quoi au peuple congolais? Nini ekosala o mabe? Na biso bandeko no tozana front. Po sunga po ete tokele bunde tumba. So to na transporter. Mosala oto kosala yango te ndeko langa. Ceux qui sont en bonne santé, nous sommes auto te. Ceux qui sont vivre là-bas, nous sommes auto te. Ngai peut-être nzamba révélé na nzela ya muto moso moseka kula la place 90. Et bongo ba oyo nzamba révélé te. Vous croyez ba okende te? Parce que yo no croire na combat la biso te. Et bongo ba o baza ba croire na malobo biso to ko yebisa bango ke nzamba za na biso. Po yo oza na libando vivra mieux. Oza fana kwit. Ozo croire na combat o biso to sala te. Ba fort nyonso yo zo fulango api. Parce que olingi mutu no za la kolabo alia kambongo po ya ko kabela. Ta muso pa ko lia ko kabelo te. Po ebele ba o souffrir a approche collaborateur ba o zoate yango na zo pesa division. Yo kasi banani bazo panza secret ba to la ba o ke lo liambo. C'est bateau ka bazala bango. Pourtant, il y a les appels, c'est mon tour sauté. Dès que vous avez un bon, vous avez détournement.
Ba osala ngo pourquoi parce que abetika ngana mikate la kwanga langa poso ke komi aya opesa nga selo motema langa te ndeko langa mboko eza ya copte mboko eza ya moto to vivre malamu mboko eza ya copte ndeko langa so to bandi ko sala cop mabe so biso to bandi ko lia kanyaka e komi mabe comparaison n'est pas la raison bato balia ki liboso bakozana mbako na bango to kofuta bango openza bango kofuta bango mais yo koleka la ligne wana te po ya liaki akufina no te to po ya liaki ba condamner te yo kanisi yo po ko ya kolia po ba condamner te ta musu ya yo kolia ko la plus pire que bango balia ki liboso so te nto copier bien lokola lik qui était médecin matiki mikanda tambola ki na yesu te matiki mikanda komi évangile selon lik mes frères et sœurs congolais message ya mokona lelo yangwana eza ko yebisa o ete tolongi tosali ba mise en place mais bosunga biso na beleli bino tout obolobaka na libanda ya mboka bino tout ba journalistes résistants ba combattants bino tout ba association les politiciens oboza libanda ya mboka bosa la collecte boza mbongo na botinda la Kinshasa parce que bino bo bunda te tant na biko bunda te ça ke na lobité bosa eloko te bozo sala me bo bunda te bato ba bunda bato baza a po yo Félix obeto masasi te Kabila obeto masasi te ba okanga oto ko ta prison makala parce que ozala mboka loi anere koluka otendenge ezoluka lelo journaliste la biso moko oyo kande ko la biso journaliste akanye Yves Bouya na banze boyebi apporter disparu et koluka te lokola nga osiande ba oluka nga na la place rola la tête tozo sekanga ba koluka otende ba okane la bono mimbeni ba koluka otende ba oto menacer ba Nico Mayengele entre guillemets ndenge ba o menacer ba pengene ba o menacer ba tunyoso ndenge lelo mfumuzi to comme sujet à Monkeri ba osala biloko la te parce que zamboka ndezo créer ba biloko wana ezamboka ndezo créer ba biloko wana ezo kotsa ba épisode de distraction mais biso tozo ya kozongisa biloko na droit chemin bino nyoso bozala libanda ya mboka bosala ka ba vidéo bozala ba YouTube bozala ba nini bozui déjà ba succès belé et puis bozala ba branche bozozo ba mbongo bosala yango pour la libération ya Congo bosala yango te ezaleti li gablo na yo kosala yango te poza la fante bato ba kopesa o maboko pour le boza député za biso bato pe to ko kasser pour le boza la lote za biso po biso atozo bunda na nzela po mboko soki to libérango corruption ko zala te lo lengo ezalelo laisse-moi te dire bato ba koleka baza bato ba ouais bato au peuple a voté à solo parce que to kosala tabula rasa ya solo ya lokuta te et ko ya le sous na coopération te parce que Jérusalem est en kembo ya tatande ezo ya sko kosala musala to lokaki ba soldat ba mapinga ebele bazaki te mais tant to koti na sela lo sambo bato pe bandimaki yango te mais tuna bandeko ba otala Congo lelo et salama te bato ba l'ambassade de Rwanda ba kanga te bazonga pe mapinga ebisi bango bokota bosala maintenant qu'est-ce qui nous manque c'est des moyens pour tout ça ndeko tout oyo kimbela oyo yebisa moninga mususu mais yo pe muto ko intercaler message oyo malheur ekozali konoti la 4e génération nzambe alo la opinion créateur ya Congo ko selisa parce que Armageddon est commis yo Congolais ozo yoka makambo et tout yo na motema so ko benga biso benga po pesa biso pista solution ko benga mituna te tozana posa mituna te nyo sur le message na biso debout Congolais Zaïrois de la paix retrouvée, peuple uni, nous sommes Zaïrois, en avant, fiers et plein de dignité, peuple grand, peuple libre à jamais. Tozo flammé, fait sacré, yangonde, tozo bundalango. Et toko légué là-bas na biso, serment et liberté, bazala réellement libre. Monguna, à cause de bango les sociétés, bakozala baumbo ya batute. Bakomi teka minéré na bango bango moko pe bako sala musala la bango ingeta message pour les Congolais, message pour les vrais Congolais tant que le baka ba vrai Congolais parce qu'il y a des vrais et faux vrai Congolais azaka te de père et de mère non vrai Congolais oyazali alingi Congo alingi Congolais alonga alingi etumba ya Congo a misé ba moyen na ye okozala Congolais te mais ozo aider Congo tu es devenu Congolais okozala oza Congolais te ni de père ni de mère mozo misé ba moyen na yo pour etumba ya Congo et avancer tu es Congolais l'obité au Congo ekobika tu viendras on va te récompenser en tant que fils de la nation okozala Congolais mais oza vrai faux oza faux parce que banani bafungoli nzela mokolo wa mpombo aza Congolais te Félix aza Congolais te hein
Vous traitez peut-être étranger par rapport à l'action, mais baza congolais. Les professeurs congolais, qui congolais derrière des Kabila, baza congolais. Les politiciens congolais, baza que nous lions la scène de Kabila, ce ne sont pas les Congolais. Mais malheur à eux. Il y a autre chose, faux, ce ne sont pas les Congolais. C'est quoi biso? Les Congolais conscients. Partout aux alliés. Tout misé ba moyen de kolanga. Toza na kacha bitumba. Yango to lobi na bilo tenir za rouge. Tout Congolais conscient. Ozo sentir na kati na ye. Na nzela ya londo. Na nzela ya misolo, na nzela ya nini. Kota na chambre na yo. Kanga yango. Prie ton Dieu à otalisa. Nzamba za komi monisa ma partout. Purifie-toi côté la chambre sambela nzamba ko laksoni no sala pour la Congo. Parce que c'est le temps de Dieu. Tenir ça rouge ou noir. Ici on ne porte pas la paix parce qu'on va faire la guerre. Pembeza la tinate. Pembeza symbole ya kimia. Kola te la biso jaune te. Parce que jaune est sa consolation. C'est quoi tozo consoler te. C'est quoi tozo na rouge parce qu'il faut 100 Congolais quoi. Il faut 100 écouler pour tozo paix. Tozo na noir pour la ba guerrier. Deux tenir autocolate. Alors tout Congolais conscient. Oazo bundela babele na tenir en wala. Zalaka la la poche, zalaka la nani. Et multiplier le rouge. Parce qu'il faut maquiller et sopana pour la nation. Toko boma ba Rwandais, toko boma ba kolabo, bango pe, bako boma biso, bako zokisa biso. Donc il faut que les sangs et bima, tous en a champ de bataille. Que Dieu nous bénisse. Ingeta la bana volusi. Merci à tout Congolais conscient partout. Vous êtes partagé mission. Merci à abonné à Océan du Congo, chaîne Libération. Merci à Bino Batoué pour partager la mission. Kabouya l'homme puissant. Voloze Kimba Ngwazanabino. Maître des temps et des circonstances. Azanabino pour être besoin Paulé. Dieu de la Bible. Dieu de la Bible. Abattez la Bino. Mais ma croix n'a pas les moments. L'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne. Personne ne va reculer. Merci na Moïse Ngombi Misapi électrique Bomi Mamokumba. Merci l'équipe à soutien Océan du Congo. C'est le temps où tu as mis ma fardeau naïe. Bakoya comme Misabi son attend à Joseph d'Arimathée. Mais c'est le temps ba maman missionnaire na plus tronde maman Odette. C'est le temps tout Congolais Anita Babé Foukou moto bakoka Lumumba. Moto toi mi makroa na bana nzezalando bana kingotolo. Bana patriarche na biso nyonso Polo Kito Pierre Moulele c'est l'état invocation ya milimo la bango. Merci la ba mapinga concert bolongo bipai nyonso bilo bozala ki bokoti po ete to bunde tumba. Merci la papa le frère de maman Clarisse la plus 1 la mboka le passe la NUAC NT live. Merci la papa Dieu directeur recherche stratégique. Que Dieu te bénisse. Merci na sango mokonzi prompt rétablissement. Merci na ba maman na la Suisse, maman Samuel, maman Jolie, na maman na bana, maman Nangai Adolo, de Bruno. Merci encore une fois. Na Autriche. Merci là-bas la South Africa. Apôtre Doudou Sambi, pour remettre Angola no bon Dieu, beau tard de bonne et émission comme la bino. Maman d'Angola prompt rétablissement na Mokiteno Florencia. Merci na Gilom Pinga père double na nana Lompinga Gila merveille kitoko famille Lompinga partout bozali pituna mbandaka que Dieu vous bénisse abattre la bino bipai biso bozali. Merci na bino ba compatriotes conscients oyo bokozo makambo la muteba pe bokusala yango papa nanga Michael. Merci na maman Célestine en France, maman Célestine locale Mela. Merci encore une fois na maman Dolo. Merci na maman Koimpumba. Merci na ba maman nanga partout bozali maman Jovi, maman Pasteur. Merci l'équipe pour la thé, merci na kunjana nangai na manananga les États-Unis d'Amérique, merci na nga moko d'Angleterre. Tosunga ekolo wabiso équipe à soutien océan de la presse, le number 1 océan de la presse congolaise. JKM, on a mis de tous les temps du Noloswa. Merci na Daniel Ngenda. Merci la petite sœur na France. Bino tout partout au Bozali, na Turquie, les États-Unis, na Corée du Sud. Na Australie. Papa Langa G3, Désiré Boto, Nana Maman Elisabeth Boto. Partout où vous êtes, les enfants de Voulouzi, Banane Longa, Bakolo Congo, Yakimbangu, Diantungunya. On est ensemble pour la libération de la République démocratique du Congo. Partagez
partager message on a tout Congolais partout bozali mitema na bino etutama pe babundeli nyoso bozali banda ya mboka o bozo bunda pona nation Colette pona Congo Colette pona Congo po tozwi nyoso tozaki nango posa et tobunda pour la vérité rien que la vérité ingeta le patrie ou la mort nous vaincront toza maboma ya lobi po tosikola ekolo ya biso. Que Dieu nous bénisse. Maman Jovi, Maman Pasteur, c'est le temps ou jamais. Debout, Congolais.